soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Tambola na mokili omona makambo bandeko basi mibale oyo bozali komona basi bonzenga oyo soki bayebisi yo musala na bango basalaka kondima te basalaka musala nini bango musala na bango trafic d'enfants bayibaka bana bakendaka bongo koteka tala lelo bakangami a flagrant délit mwana oyo ya kitoko bébé oyo ya 2 ans bayibi ye bake koteka ye na $5,000. Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne. Et pourtant, des dames l'ont enlevé et vendu à $5,000. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Ils acceptent avoir pris l'enfant, volé, kidnappé l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont vendu. Bakangi bango ndenge nini, kope foire ndenge nini, banani bazalaka ba complice na circuit oyo, to na réseau oyo. Et je suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'est avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Radio Lokole TV, balobi. Ngaïmo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas, bolandara ngomingi. Ou awa banti valeur ezalaka. Parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi. Donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde anti ba fanatique tout la maison mère. Vous savez pas comme les autres inongo, balobi tout beau santé ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques en maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info. Il y a une maison mère. En direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la iso likambreza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha Pelende wenjo. Mbote baleko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo epai wapi biso na bino toyaka kosolola makambo zoleka bongo na communauté na biso bato ya Mangala en particulier epesi pasi bandeko na babaka soki to light la muki toujours makambo zalaka na makambo basi oyo bozomona mibale oyo ba jeune fille oyo basi kitoko nde balia bakangi suke maboko soka atie kabelo abimpena mwasi normal baza ba pauvreté no mona bango wana batambolaka na mituka kasi musala o basala ke pesi pasi bandeko musala na bango ya kozwa bayibaka bana ya mike bakendaka koteka bazali réseau mulai nzamba lalaka te bayibaki mwana oyo ya muke oyo que nous taisons les noms, abandonner que nous sommes pas kusakala pas voisin, ba yiba ki nengeni ba li kolobate, et pesi pasi makambo yo sala ma mingi na mokili oyo. Okomona
ozotambola na bana surtout baparent oyo bazalaka yo ozotambola mona parent liboso mama liboso atiki mwana ye na nsima estce yo ozokontrole mwana na nsima ntango bakoyiba o mwana okoyeba te. Il y a beaucoup de gens bazalaka ndenge wana bazotambola kutu na mituka so bamoni mwana nsima mama ata mwa 2 mètres bakozwa mwana bakangi ye monoko bakota mutuka bakei ntango kosutuka boye mwana aza te. Mwana aza te. Epesi pasi bandeko tokokaki kotika likambo boye te balobi papa Fiston ndenge obetaka masolo boye beta lisolo oyo penie bamama bandeko basi oyo ntango bakangi bango évidemment soki bosala makambo boye leta akwei na yo il faut kosamba eza trafic ya bato eza crime ya kosakana te et surtout ya bana trafic wana ebandaka bana hôpital tozo kobenda baparent matoyi baparent matoyi baparent ebele kutu bachangea bango bana na maternité okomona boye obotaki bana mibale par exemple oboti mapasa ya mibali yo moko omoni ke bapasa mibali mais ntango okoya kobima na hôpital omoni bayeli yo lipasa moko ya mobali lipasa mosusu ya mwasi bachange yo bana tomona bato ebele na hôpital bachangea bango bana po babebe mosusu baza koboti pena bebe bomona bebe pene elongi mabe mosusu akomona bebe na elongi mabe atali bebe ya moninga elongi kitoko achange ye kimuyibi mpeka yango wana tomona yango ebele na bamboka oyo tofandi okomona mpe moto mosusu mama moko boye aboti mwana ya mwasi me azalaki na besoin ya mwana ya mobali ntango moninga ake akopere bakoperaka mingi na bato basalaka na bopital wana bachangele mwana e surtout soki mama aboti na césarienne oyo bamama mosusu bazalaka mona soki aboti akoti na koma ayebi te mwana aboti mwana modele nini makambo oyo esalamaka trop na koliki ake makambo esalamaka trop wana epesa bango gu ekoma ebima ntina mokili toutaka kolakisa bino 2 mois passé awa trafic ya mama moko boye kote ya este ya pays kuna na Goma je crois ya zwaka bana akendaka koteka bango na mboka ya pays voisin epesi pasi toyebi bana ebele babunga bamonanaka susu te mwana abungi ndenge nini o abima ye kaka na porte awa osakana baluka mwana monana te ti libela mwana kenda nakozongela lisolo oyo na napesa bino exemple moko boye namona lisolo moko boye esalama quelque part je crois na Congo so na Congo te na Congo Kinshasa te na Lubumbashi boye mama moko abotaka mwana na ye mibale azalaka na mapasa ya basi mama wana azalaka pena na moyen te mais ntango mama wana aboti bana abimi bana bazalaki babebe je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé eloko boye esalama nini non babimaka te mama wana ntango abotaki bana baboti bayebisi ye oboti mapasa basi tellement mama abotaka na césarienne et puis fatigue robota wana tango abiranga maternité je crois bayaka kokosa ye pas infirmier moko boye je crois au mwana moko akufaki bapesa ye kaka mwana moko ya mwasi sikoyoka lisolo qu'est-ce qui s'était passé mama mpe azalaki na bozwi pena te azalaki ne pena bozwi te mais azalaki na famille na papa na mama na bandeko na ye mwana mosu akola ntango fi wana akokisa ye combien akokisa je crois 18 ou 19 ou 20 boye bafi wana oyo achangeaka mwana infirmier achangeaka ayibaka mwana moninga ake opesa mama moko boye apesaka bafika oyo bazala basika koteka bana oyo je crois batekela mama moko boye femme d'affaires moto ya mbongo azalaka na mwana te aluka mwana nde bakenda kosomba mwana kopo ezalaka circuit ya monene na kosakana te na niveau hôpital ezalaka circuit mingi na bainfirmier mais niveau ya mokili tokobima tokoyeba mpe circuit ezalaka ndenge nini sikoyoka lisolo nzambe asalaka miracle ndenge nini nzambe asalaka grâce ndenge nini mama wana atikaka na symptôme wake ngai nabotaka mapasa lipasa na ngai akufa me na ndimaka teke mwana ngai akufa qu'est-ce qui s'est passé atika ndenge wana 18 ans to 19 ans après siko lipasa oyo bakendaka na ye oyo bakendaka koteka ye oyo bateka ye wana bateka ye na famille moko ezalaka na mwa mbongo bateka ye na famille ya mbongo siko qu'est-ce qui s'était passé moi oyo bateka ye na famille ya mbongo wana
batangisaki classe malamu abandaki kotanga classe malamu akotaki mpe université siko oyo kote ya pauvre lipasa na ye bazalaki na monga université te oyo wana abandaki kotala anotanga na université na Inilu je crois université de Lubumbashi quelque chose comme ça ezalaki na baprogramme moko bandaki kosalelaka na télévision na RTNC ya Lubumbashi boye oyebi ke ndeko na ye afandi mpa na bango aotala télévision baprogramme wana aotala télévision amona pena ndeko na ye na TV azoprésente eloko moko batali mais oyo asalongi lokola nga boye ndenge nini abenga mama bango mama ya kotala mama tali boye mama pena amona sikoyo mapasa oyo bakokana mama à ses souvenirs tellement ils n'avaient pas de moyens bakenda tina RTNC batuna bapesa baluka moyen tina bazwa adresse esika lipasa oyo bayibaka banda ya kovanda bakoma pena boye ekoma makambo na parquet kaka nde bomona oyo ezoleka na parquet bakenda basamba baexplika ti mama na yebaka te mama andima batekela ye mwana tellement mwana pas na 18 ans déjà 19 ans donc 20 ans alors mwana elle était obligée à kozonga na famille na bango pauvre mwana ataka zonga na famille pauvre à moins que pauvreté le qui elle n'a pas voulu andimi ki wana famille na ndinga atika na pas maman o adopter wana ta la séparation tozongi na lisolo oyo bandeko oyo bayibi mwana oyo bake koteka ye na $5,000 bandeko atabino moko siko tango bateki mwana oyo bebe kitoko bozomo bateki na $5,000 siko tango oyo bozomo na baza na parquet baosamba tango tala mwasi jeune fille kitoko tango baosambisa bango batuni bango nani atindi bino bosala makambo oyo bodenoncer réseau na bino moi basa pena mwana mbali wana baza misatu chose grave bandeko oyo bazolinga ko dénoncer réseau na bango te tala mwasi mutema makasi boye lokola libanga bazo préférer bakota prison mais bazolinga koloba te nana tingaki bango circuit oyo ezalaka molai ndenge bazobomba boye bandeko soto landeni makambo très bien okomona circuit wana bakondi ya police bana kati peut-être bato ebele bana kati. Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne. Et pourtant, des dames l'ont enlevé et vendu à $5,000. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Impuissant visiblement, aucune possibilité de coercition. La torture étant illégale, le tribunal les condamnera certes, mais l'enfant risque de ne jamais être retrouvé et beaucoup d'autres courent le même risque, le réseau étant solidement installé avec des membres capables d'un pareil endurcissement de cœur. Ils acceptent avoir pris l'enfant, volé, kidnappé l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont vendu. Quelle serait la conséquence? Ils seront condamnés. C'est une association de malfaiteurs qui seront condamnés pour une peine capitale. C'est-à-dire qu'ils passeront toute leur vie en prison. Et je ne suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'était avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Brutalement, le dossier a été demandé en communication à la fois au parquet général et au parquet près le 2 juillet. Et toutes ces demandes, nous ne croyons pas que c'était les démarches qui visaient effectivement à obtenir l'enfant. Et puis si pas si bandeko. Moussala ya kosala eza ebele. Est-ce que yo pena moussala oyo osala ya trafic d'humain, trafic humain pardon. Ya ko yibaka bana okenda koteka bana ba tala page zo pesa mama boti mwana 9 mois abombi 9 mois na libumbu aboti mwana yo oya ko yiba mwana ya mutu okende kopesa pa mutu moko songolo. Donc bana ebele to mona na mabota kuna okomona mwana elongi na ye. Tala, est-ce que maman wana botaka, papa wana botaka, bazobana wana ndenge nini? Bazobana ndenge nini? E batu ba encourager makambo mingi za rapé batu oyo basala mbe na mbo bazwa mwa mosolo, bateka ba ndoto bango bateka mabota babotaka te nde basala ka makambo oyo.
ndeko kende koyiba mwana ya mutu mpona nini soki ozala besoin ya mwana baorphelina eza ebele esika batikaka bana kutu ya bebe bazanga bamama bazanga bapapa kende koadopte oadopte mwana ozwa ke oyiba tala sikoyo jeune fille oyo nayebi te bakokatela bango combien d'années na prison obebisi vi na yo obebisi vi na yo tala sikoyo batekaka bana bayibaka bana sikoyo esukeli bango ndenge nini yibaka mais un jour on va t'arrêter tala likambo ya somo boyi likambo ya somo na bino bamama ebele bazalaka banégligente akosakana te est-ce que mama pena yo koolekisa mwa 2 heures du temps ozala mwana bebe otala bana na yo te okomwana surtout mapango ezalaka na kongo wana mwa lupango esangana bavoisin kaka ndenge wana doki baklotaka peut-être kaka na baflaire omwana mwana moke abimi na ye mpe ake kosakana ke ntina coin te mama tika mama mambweni ye yakendaka nde kaka ndenge wana akoya kozonga mwana ya moke ya moins de 5 ans ata kutu ya moins de 9 ans moins de 10 ans otie azoki esakana ye moko akozonga mama quelle négligence tala siko peut-être pasi epesaki papa ya mwana oyo papa ke musala aye peut-être ke bana baza na ndako na mama aya kozonga bayesa ye mwana ya suko ya 2 ans abungi ake wapi eyebani te siko soki bamonanaka te epesi pasi eske tokoloba ke eza kaka souffrance ya mboka nde esalaki bafi oyo bazwa kope ya koteka bana parce soki souffrance ye mutu akosala n'importe quoi mutu akondima oyo ekoya eya mais na niveau te c'est conséquence ta siko bavi na bango ebebi nayebi te combien d'années bakokata na prison wana ekozala pas moins de 10 ans soki bana ba 20 quelque wana bakoti prison ya esika ebebisaka mutu est-ce que bakosala so bato normal epesi pasi et puis tala sikoyo bomoi nango ezala nde ata kobima prison pasi oyo bakopesa bana oyo bakobota ke non mama na biso azalaka moyibi ya bana ekotinda kutu bana bango badute soki réellement oyo aza mama na bango to aza mama na bango te tala mapasi topesaka bana na mitema epesi pasi bandeko bamama toyebaka kosurveille bana nayesaka bino awa na radio lokole toyaka kosolola tobetaka masolo mpona konuire te mpona kosunga esika ndeko akwei yo okweya te esika ndeko alongaki yo mpe olonga comment mwana moke ya 2 ans ya moins de 10 ans kotikaka esaka na ye moko to mwana makambo mingi na école papa bamama mwana soki aza na école primaire po bana ebele babunga mpe na nzela école batutaka mpe bana ebele ya mike na nzela école mwana soki aza na moins de 10 ans na école primaire to baka école primaire na 6e kendaka kotika mwana na midi oke kozwa mwana lelo ekome ndeko oyo tala mwana kitoko bayibaki ye bateki ye na $5,000 papa to mama oteki mwana ba $5,000 bapesi yo $5,000 ozolia mbongo wana mpe na esengo nyonso na pete oyebi ke nona lele mbongo oyo $5,000 lobi na okende oyiba mwana mutu mosusu do yo mosala no oyibaka bana ya bato ezopesa pasi siko chose grave kozala mote ya monene boye bazotuna bino circuit na bino eza wapi bopesa circuit oyo réseau mobimba wana oyo ya bino ya trafic ya bahumain bozolinga koloba te vous préférez bokotela bino kutu kasho ke bopesa circuit bodénonce mokonzi alors so boboya kodénonce ndenge wana boza mite ya makasi ya basi boye donc cela veut dire que soko olandeli komona ke bakonzi mosusu baape na kati eza réseau molai lokola balobaki guerre este wana il y a des députés au basa na kati wana to balukanga bango moko il y a même des politiciens au bana guerre est na biso yango sa guerre wana sila te donc guerre wana ko za ndenge wana et comme business ya batu mususu do moyen sila ezate nous devons dénoncer peut-être des alliés en temps bakangi bango batu ba yako tala bango abina bolo bakaka te botika bako sabu na kasho to ko yako bimisa bino et pesi pasi soki ba ndeko ba famille o ba otala po ndeko partager mission oyo partager mission, partager tout ça que j'aime. Ma maman à Paris, ma maman à Rennes, ma maman à Cannes, ma maman à Nantes, ma maman à Toulouse, ma maman à Bordeaux. Oui que papa Fiston est là nous ma casse pour partager mission pour France de Mancambo. France, Belgique, Luxembourg, Angleterre,
Radio Lokole eza émission na bino oyo tobaka vérité toyaka kosolola kolakisa makambo eleka na communauté kosola biso na bino kopesa na baidée mpo mosala oyo tosalaka ya conseil oyo biso moko tokoka te me na bino nde tokokende liboso epesi mpasi bandeko tala na poka oyo na bayo toya kobeta lisolo toya kolakisa bino likambo munene esalemi na Kinshasa bamama oyo mibale bayibaka bana ya batu bakendaka koteka bayibi mwana ya batu ya 2 ans bake koteka ye $5000 makila na ye gangi bakangi bango okotia mama ya batu na pasi peut-être mama abimaki kaka na coin atiki mwana azoya mbango yo ozwi mwana na ye oke na mwana na ye akobanda akoluka mwana tina poubelle mwana azalaki awa ke wapi mwana azalaki awa akendaki bakosala tina matanga ke mwana kufi ezala ata bapango ezalaka badale bakokende tina libulu ya dale koluka mwana akwenda libulu ya dale te ndoka mwana bateka ye tala makambo ya boye likolo ya $5000 batuna bino bodénoncer raison na bino boza koboya quelle méchanceté epesi pasi bandeko bamama toyeba kobatela bana oza na mwana ya moins de 10 ans zalaka na mwana yo mama bombaka bana na ye eloko nyonso tosala betaka kudei esika mwana azali bana baosakana mama azalaka wana ata boke na park likambo esalami kaka na Congo esalamaka partout esalamaka kaka na Congo te biso bato tozwa machance ya kobima libanda esika bana bakendaka kosakana bapark mama okenda bana na park bana baosakana zalaka lisu likolo ya lisu sino te mabe ekoki koya lelo oyo bato mosusu balandi émission oyo peut-être bazalaka na ambition ya kotekaka bana bayebaka te prix ya bana ezalaka combien ntango bayaki makambo ya $5000 ekoki korevolte bango esprit ekoki kotinda bango basala mabe tosala kaka attention bandeko batela bana mama zalaka na bana kendaka kotika mwana na klasi kendaka kozwa ye bana bake kosaka na park zalaka na bango lisu likolo ya lisu tosuki awa lelo merci na mamari Naoumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordonnatrice ya Radio Lokole télévision Boss abonné bandeko bo partager émission autour à chaque fois ce qui batindeli au lien partager lien oyo peut-être yo mona ngo pamba isungi yote mais ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala une famille fashion, donc la mouki a volé un dap à peignoir, dans les papas, la bonne son mari et Ali, non tout, une famille. Déjà c'est le vêtement, une famille, au moins la signe, une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée, un chapeau, un képi, une famille. Déjà ensemble, une famille, ce qu'on a fait. Ensemble, mais pas moi, ils vont aller donc. Là, tu peux oser la petite, la relax. Voilà, nous sommes plus une famille. On continue d'être une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on peut consommer Congo. Une famille à la Bino, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bâtiments en bout là? Ouais, ça a mis accompagné quoi. Même chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bembele, je suis pareil. Pour jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de voilà. Une famille, c'est Oyo. Mouni, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,